Mabala nyonso oye kufa bongolaka makambo oyo yanga abongolaka makambo oyo yanga abongolaka makambo kumama yawe kumama 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 kumame 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 gana yembelio nzambe na pekose haleluya yembelio nzambe na ngai nzambe ya kondimana ngai na pamboli oyo saleli ngangoli kumama 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 haleluya undo wela mbona Nicholas Nabalisi o esengo e total la balisi o esengo toni motema nabalisi nabalisi na nabalisi na esengo na imite napesa nzambe na ngani ezali ya ye soki ebimite bokokota te bonge bima mbongwe
Tosomeli biso likolo pena sezali ya yetataki bangu mokili boboyi ezali nalingi tobondela totika moma oyo nzambe apesi biso na maboko na ye ye moko azala guide azala dirigeant acontrôler le sentiment na biso l'émotion na biso acontrôler langage na biso po nyonso koleka ezala malamu eza volonté bonzambe no nde esepeli lelo tosangana boye po toza bato toza na bafai banzoto ozalaka na kokoso okoki kokanda likambo me likambo yango posali yango te po nzoto esenge te mais soki baso tosangani boye nkolo tozocroire na yo nde osangisi biso na mokolo na lelo tata nayebi esika moko bato basanganaka mais eteni moko ya bato babimaka na déception ezaka na kati ya stade esika bato soki basangani moko efwa pola moko efwa gagné mais yo osangisi biso na kati ya esika oyo moto akopola aza te moto akogagné aza te mais eza po gloire ezoka epai na yo ebandeli kino suka ezala nzambe na biso na langage na biso na comportement na compréhension na biso ezala nzambe na biso na kombo na yesu masiya Saint-Esprit guide biso du début jusqu'à la fin contrôler biso na kombo na yesu masiya averti de ton autorité que tu m'as conféré Seigneur je prends l'autorité sur tous les esprits qui ne confessent pas ton nom des filatures des contrôles des alamosika au nom puissant de Christ Jésus régner au bande kino suka lokola maître katikati na biso na kombo na yesu masiya que ton règne vienne que ta volonté soit faite au nom puissant de Christ Jésus nous t'avons ainsi prié amen amen faut moi mon lagama ezala moi koka maji opesi bapaya bamelaka bakisa to place bauti biso toyebi te likambo bayeli biso toyebi te nini bakutana na nzela biso pe toyebi te moi epeza makasi soko memela biso moi biloko komela tokoki kobanda lisolo boye te soki na se présente te nga naza tata liki ya Élysée ya mwasi oyo bino boye kobala ye azali noko ya Élysée mwasi na ye mama o musu bomoni azana mokumba yende tata mwasi ya Élysée famille na biso ko tozana mo pour l'instant ya mo to ba bokoti na kata ndako nanga ngande mnaza charger ya boyamba bino eto discuter na bino makambo nyonso ko yeba ko bino boye dalingi na mpanzi na bino oza banani boyena banani pona moni bino mtamso papa boyana ba camarade na ye mais toyeba ça c'est très important merci et Azali ouais au cours de cette semaine-ci au Kenya vous l'avez la présentation mon encadre dans il y a négocié à mi balé à mi ça tout donc ndenge moni wana ba mama ba ndenge na bisa basi ko botami na bango biso ba ndenge na za ya botami na ndenge na bisa mosi voilà ayo que le bi awa to na présentation le bi mona kasi tamemi bino koloko na kata ndako siko nga na yebi te nga kolondako kondako peza ya mwana kasi mais oyebisi nga mwana kasi ameni bino akoti bino awa lokola si toyambanaki tose présente seki tokomi bande siko nalingi nayeba likambo nini oyo bino boye eza mingi ya koloba eza nango te mais nakanisi ntango omoni mopaya ayeli yo na porte ya ndako eke eyambeli déjà au départ mpona biso tomoni ya esengo motu nyonso tu azokota mino libanda na koseka esali biso deja esengo esalaka mpasi bayamba bino na porte masheti na maboko bakofi ebandi babinde mwana likambo nini oyo ngambo nini omemeli ngai donc oya na biso na porte oyo boye ndenge boyambi biso nakanisi ntango ozoloba kombo ya Élysée mwana yela biso sango na ndako banoko bamama leki bamama kulutu ndenge nga naza boye nazwi nzela moko boye nzela nazwi nayebi te soki bokosepela nango na momo nga nazosola na bino nzela ozwi bo tosepela soki eza ya malamu si bosepela.
aussi comprendre que Jean Zelani tolingi toya moi na lobi non donc nous l'acceptons porte mon koboye yango tokobeta yango tokokota ok likambo te problème eza te lelo ekosala butu biso esengo pour mokili ekoma ya état de droit état de droit soki torespecta ngo te ekosala biso mpasi tokoyinda biso ngambo lelo oyo makala mpe kuna ezotonda kaka nzela wana eza ya biso te tokende ekoteli yango mpenza esali biso esengo mingi ke eza nzela makala te donc eza nzela ya malonga tokota tokende kosolola na bandeko voilà ndeko bapapa bamama eloko oyo ememi biso awa mwana oyo ya biso ndenge ayaka mwana atambola tokanga surtout soki esa akoli moya benda so ye na nsima eza te tomonaka mwana soki abanda nguluma akomaka deja akotisa fourchette na soki appareil boyokanga ye susu eza te mais oyo sikosa akomi na bambula osa akomi nango nzela akendeke tosengaka kaka kende na sembo kende na bolamu kende na nzela ya malamu toboyi ngambo voilà oya toye mwana aye po alakisa biso mama oyo ye ayelaka na ndako na bino voilà mingi ya koloba na ngonga oyo nga nalingi nabakisa na poto na yo olobi boye mwana moto amemi bino oui ifale ndoko yo yebisa ngai motif oyo bino boye kaka te po bokota ifale yo banda koexplike ngai ozala explicite yo banda kodetaye ngai soki toye mwana moto amemi biso tokoti mpona likambo boye mpona likambo toye kosala likambo boye c'est ça oyo okoki koyebisa nga yango wana nga na bilobi kaka mpona peso nzela mpona monaki obandaki koloba mais kotono kokobosana koza moto nga nazondi kaka mpona peso nzela oloba te keso devinaki déjà mais awa na kati ya ndako oyo mwana azwa nzitikila yango moni ntango ayebisikaki papa noko plutôt nazwa nzitikila yango nabimisi likambo ya état de droit nzitikila wana nga nayebi ye te bandeko baparent na ye mpe nayebi te ntango so ozwi nzitikila donc senge nzela eza ya malamu naboyi boloko naboyi mpe naya kolanda yo na boloko lo du jour au lendemain malamu tokende lokolo beminga obi non ya kaka tokende okende omona yango kuna donc mama oyo azalaka awa nga mpe nana mona ye te mwana mpe nano alakisanga te asololaki na nga yango toyeli awa po lelo oyo na bino na biso toyokana po nzambe abatela biso tokoka kozwa mama na biso oyo bobokolaka biso oyo batelaka biso po akoka kozala na biso akota epa na biso biso mpe tokota epa na bino lettre oyo bino bomonaki bozwaki ezalaki biso batotindaki mais lokolo komi wana te nga nalingi toévolue parce que biso oza bato osambela tokosoka kaka esika moko te tosekonki kaka wana eza mpona bapaye nga nalingi na évolue essentiel na idée de juste comprendre nga nazwaki courrier oyotaki epai na bino namoni bokomaki courrier liboso bokomaki bokoya nazongisaki ya mibale bokomi tozoya kozwa facture nga nalobi bon ça va lokola bandeko balobi bakoya kozwa facture eza problème te nga nandoko tofandi tosololi toyokani todi bon bandeko balobi bakoya kozwa facture bakoya mpa na biso esengi na biso tosala ndenge nini non toyamba bango yango tozongisila bino yango ke non moko na lelo tokozala dispose mpona koyamba bino yango lelo biso toyambi bino nde sikoyo boyebisa biso évolution ndenge bino boyeli boye kosala nini boye kokanga lupango to boye kobala mwasi kopesa biloko ya libala tokendeke nanu lokolo ya mwana ekendeki na moko te abanda na bakonguluma arampe nsima nango abandi konyata malema kobala tokomi na niveau wana te bongo soki bino bolobi ke non tolingi mwana biso te mwana biso na nzela mosusu ate nzela oyo tolingi yango te nayebi ke ekozala bongo te mais koya na biso les deux familles tolingi toyebana donc tobengi présentation mokolo ya liboso ya lelo koya na biso eza nde na sens wana oyo babengaka kanga lupango kokanga lupango koya na biso eza nde na sens wana mpe koya na biso moni ndenge na biso bakongo tolobaka ke
so que na lumbu ya lumbu donc na quartier so que na quartier oyo chef du village azali akende maboko pa mate donc ndenge toza koya na biso malgré mokolo liboso malgré toyebi te soki kolekela ndenge nini mais kokota na biso na porte oyo iye po tosala présentation mpe koya toye maboko pa mate toye po toengage procédure ndenge ezalelaka ya présentation donc yango mona ye ke na nsima nango ntango tokanisaki soki bakondima biso malamu tosenga mpe tobakisa so eloko mokanda mosusu mwa phrase moko na likolo oyo kosengaki tosala connaissance tozala réuni po tokoévolue na ndenge ya liboso nde nsima oyo ekoya tokotala voilà donc sikoyo na comprendre bitsa koya na bino makata ndako wana eza bazigzag esalamaka sikoyo na comprendre pourquoi oye na kata ndako na ngai nasepeli otaki koloba awawa mwana koyi kobotama batambolaka na nzela bato bakokutana nango nzela biso toyebi te nga mpe mokomiso na fandi na ndako namoni mwana ayelinga lettre nde nalobaki tota lettre awa abi nanga alobi papa tala lettre bapesi yango nga bi lettre bapesi yango nini soso te papa tanga na kati natangi na kati namoni makambo ngani oyo akoko ndima yaboti mwana bongo akomisa mwana na ye elanga na fandele na kati ya ndako kino okontola bakufa moto moko te lokola tata nakomeki na esengo mpe nazalaki na esengo mpe naza na esengo mpona nini parce que mama na bango aza ndeko na nga te aza mama oyo nazwaki na famille mosusu aye epa na nga toboti mwana na mwasi nde esengo na ngai yanga ngabi mwana alandi lokolo na biso seke éducation na banda ya koloba ne ayoki alobi lettre yango oyo olabebisa aye mbala moko na moto oyo akofanda nde ngabi eza malamu lokwa mpe bobeti porte na ngai nga na yambi bino na kotisi bino motema esepeli siko lokola bino famille ya mobali bosala ndenge famille salaka nga motema esi na fongoli nazongisi makolondoka merci beaucoup papa vraiment toza lesengo mingi pesa biso mwa ngonga moke merci po toluka koévolue lisusu na ndenge mosusu merci na biso na bakongo balobaka nazosala discrimination te mwa moke omoni conseil de meka ekomika biso bangala biso kasai ekomika bongo alors nayebi ke na biso bakongo ntango nayebi ke nazokende bisika babokilo bokilo bakende kotale maboko pamba te bakende moko emalu te makolo na mokolo te voilà donc eloko wana ezangaka te esalamaka kaka bongo esika nazokende tala papa bokilo na mama bokilo na banoko mpona memaka mwa eloko ya komela oyo tobengi mbungu voilà donc yango auditeur koma ya mololo pe eza otobiso obenga trotele kulumbu lokokota na lupango ya lupango bokilo voilà donc voilà soki papa bokilo andimi nde place wana alandi oyo koya susu sikoyo yo olingi papa bokilo boya to ndimi po oyo yeli ezali papa bokilo ndimani naboyi sitanaloaki soki mpona nini natiaki soki wana natiaki yango makambo ya état de droit oyo eza na kati ya moboko na yo po eza droit na yo mpona respecte yango soki olobi te papa nalingi te zonge epai euti nakosala nini okunzela na mais soki ondimi yango yango moni natiaki soki nayebi ke tosi toyokanaki na biso po esengo eza na yo elati yo elati nga donc yango moni faut koanime na sa mwasi mama moke na soki soki nga mpe na ndimaki bino te na porte na nga bongo kotanga ya kokanga na ofungana mote po moto bandimaka te nakotana na kati ya ndako te oyebi ta oya koboma yo to oya kosala nini mais lokola na ndimi bokota
napesa bino esika nana bino mai ya sukali oyo seke motema nange sendima yebi donc enchaînement ezali donc nazokisima mpona na bien voilà na nyonso tu ndenge toyeli na position na biso merci mingi ya koyamba biso mpe kokotisa biso na kati ya ndako nakanisi oyo etikali ezali étape ya koprésente ndenge ezalaka masanga ya kokanga lupango mpona nini te okanga lupango déjà ndenge sa alobaki abi lupango azomona clôture te on ne sait jamais soki clôture ezangi on ne sait jamais moko susu akoki koya koleka na nsima na clôture wana asaute mire oyebi te bon lokola mpe eza immeuble ta mosusu eza ndenge mosusu ayebi code te fo bopesa ye code mpo akoka kokotela mais toza na eliki ete code lokola ayebi te biso tosi toyebi deja code ndenge nini ya koyela ngonga nyonso tu tokoya natie 08 combien namona ndayokaki wana voilà donc yango wana papa merci mingi na nyonso tu na kosenga na baleki bayanda oyo etikali mpona likambo etali ya kokanga lipongo na biso lisolo na biso eza nango ya mokuse mpo nyonso so esalamaki se endimamaki deja politike ye elengi toza nango nde esengo toza nango na mitema elati biso na ndenge akosakana te nakanisi osi ocomprendre deja eloko nini tosali na esika oyo kaze moko totie wana po biso tobengaka na kikongo mwangu matoko kopanza mibali koyaka lisusu awa te soki moko abande koleka koyaka te puisque biso tosi tozwi déjà avance ya kokanga lupango na biso mais na likolo ya mwangu matoko wana tokoya kokundika lisusu pas akozala na esengo mingi ya komona mpenza ke mwana na ye avansi azala na kimia lelo moko soki azelanga mwa kafe wana oti mwa moke obeti okopesa mwa esengo ya kosakana te voilà nakanisi tosuki wana mais tosuki nanu te na likolo toye kokundika oyo papa kama mosoko oloba ono nafungola bile natika koye otiki ngani nakofungola non natuni voilà papa merci nazosolola na beau-frère na ngai asufri nga na litoi ndoko ayebisi nga lobi abi mobali oyo abala soki alobi mobali oyo abala elingi loba teke mobali oyo abala ebasi libele lolengo ayeli esepelisi no olembisa ngai na kocontinue nga na beau-frère toza moko parce que tozobalisa mwana soki moko aza na mbondu fimbo mwana okende malamu te ifamo na vérité kasi tata azali ye pasala nini mwana ntango azokende merci bandeko namoni masanga bopesi biso bokoti bobengani mibali bokoti botie ya kosolola bokoti bopesi ya mokonzi ya mboka oyo biso normalement biso na bangala tolingaka gene lokola agene eza te na poto opesi oyoyo eremplace ya gene mwana mema bino motu nasema kolikolo eza te nazwi masanga nasepeli bokoti malamu tosololi malamu namoni masanga mpona mwana mwasi me nga mpe na ndako na nga awa naza na basi talebele bango nyonso baza kitoko po tato amonaka bana nini baza mabe seka nini babala te nga lokola namona bango nyonso kitoko nayebika bango nyonso bakokende nayebi te nakobenga bana nanga basi parmi bana nanga basi oyo baza bino boyebisanga mwasi ko bino boyoko bana po nga nayebi te bobengelanga bana nanga basi bayawa papa alobi eloko moko alobi politique ezalaki te ajoue na bamo alobi les enfants bango na bazoye
nakisi mpenza kosala esalama na kitoko. Mais papa peni azobanga itali. Po tozocomprendre langage. Bana nanga oyo naza na bango biso ye taka bana kitoko bone seki naza na bana kitoko naza na posa bango nyonso bakende wawa ate ya mabe ezalaka ate ya mabe binomo bokotala ndenge bokojuge bango soki baza mabe bana nanga bango nayebi te oyo bino boyo kobala aza kati na bango kitoko papa yango bazwi. Ah merci chance merci mixage voilà merci les mots bana nanga bango nyonso tu bango na excellent naza na bana kitoko bango nyonso bango na yebi te oyo bino boyo kobala azawa to azawa te na yebi te boko na mwasi na bino awa oyo bino boyo kopesa biloko azawa te Mais papa so azalaki na Rwanda na 30 ngombe 30 ah papa azate osikoyo bamama biloko kasi bayaka bingi soka ye na ndako nalinga pa merci babi oyo bango bayeli azawa te oyo bino boyeli naza na mwana moko atikali mais mwana wana aza na bokungu ikela toza na mboka oyo awa na poto yeba ke il faut kozwa nano avion kokoma na Kinshasa kolongwa na Kinshasa kokende na libongo ya Strabag mpe totekaka bambisi ntango toyaka tokitaka ubie na lubongo ya Lomata ubie ya Baramoto tolikini tata mwasi akende kozwa ye tata mwasi alembi problème eza te tata mwasi akotelema naza makasi makasi nakokumba periode wana ngambo oyoki sikoyo ntango tokoma na Kinshasa tokozwa EBA biso mongala tobenga yango bwato te EBA tokozwa EBA tokoluka ti tokoma esika mwana kokende so tozwi bwato te tokozwa bato te mais soki ezongaki na Congo bafongoli bafrontière nyonso bavie komo kita bafrontière nyonso esifungwami seke kuna na Congo eza te awa nde eza lokola déjà nalandaki na information Air France na Sabene kitaki seke bana baza capable ya konozwa ndeko na bango kuna te bango yaza confine te wana aza mwana mosali na nzambe confirme ndekaki na mopanzi nazongisi maloba epa na bino obaka nozwa ye ezosenga transport ngati eza na transport te mais nayebi ke nazobalisa mo donc il faut nabengisi kuna po aya awa bino bomoki ndenge naza boye avion olongo ya ti Kinshasa 8000 km billet na vacances 2000 euros bongo payage oyo boye 2000 na baradar na nzela onosoloba te papa ikuti baradar eza na se awa onakolo bongo soko likolo ofuta mpe balagile nayebi 2000 aller retour 8000 botokozwa periode yo okolukaka solution sikokuti naza kolomba te na ngai odinofo yokoloka kiro papa epuis bokasa mwasi na mio na 30 euro ichikuta kozwa endenge oyendeni bongo so obandaki nga na nyonso tosisaki deja na papa oyo mpena mobulu so osisaki nyonso na papa okisaka noko esika takutelaka mwana mawazanga oh ata wigo mweza wigo 70 oyo ekomi ndenge mosusu mambo bamama boyokanga mama kilo moko oyebi makambo oyo ozaka na mwana mobali tozapela ya mwasi jet privé wala double yeba mpe na mbandaka toza famille monene akata na bana basi mosusu soki amemi oyo ezina koza eposete oyo nyonso mama oyo nyonso esalami ondima biso te tata mwasi na mbanda kosambwe bakozwa ye suka bino pena no tata mwasi tata mwasi yokanga sikoyo ndeko na mobali ata mbongo ekoki te nga na kobakisino mbongo oyo yokozwela avion awa okita mpona
Élysée Yaka, patata. Nalingi na loba boy. Élysée oza mwana ngai. Na yambi batu oyo yo bapaya. Bayaki na ndaku, balobi bayaki pona yo. Namoni bamemeli nga masanga. Bapesi nyonso o bakoki kopesa. Natika kozwa kuna na bokungu ikela. Bapesi. Nayebisaki bango za na mbandaka, tango na bengi tata mwasi na yo, Janine na mbandaka, ayebisi nga lobi non, okendaki bokungu ikela. Na tike o bapesaki ya mbandaka, babaki susu ya bokungu ikela. Nde na bengi tata mwasi na yo na bizwa tike. Lokola pe kokaki te. Na bitala na coffre fort nanga zwa mbongo bakisa na tike kendo zwa mwasi mbango yaka na Élysée. Namoni yo ye. Mais na lingaki na tuna motuna. Masanga yango bamemeli ngai tata na yo. Namoni bapesi pe enveloppe na bango yango. Balobi nanga bayeko kanga lupango. Nga mobali na yebi ye. Namoni ye mais na yebi ye. Siko yonde okoyebisa ngai. Est-ce que enveloppe bapesi nga nazwa to nazwa te? Masanga oyo nazwa to nazwa te? Soko yebisi nga omoni ke mobali no ye wana. Ondimi papa zwa. Ah, ngai nakangi yo singa. Obandoliaka na mulaya singa oyo bandolela. Kokende musika eza société parce que bande bauti musika bakoti na ndako bayo kokanga lopang. Wana soki yo kondima ngo na kopeso toli. Makambo hotel maka suna bana mibali na bakoin eza susute. On a zalaka na camarade moko mobali yebisa ye ici bayo kokangela nga lopang. Parce que nga tata tala ba famille baye bango. Yo soko yebisa ngai. Nazwa nandima mobali to natika to zongi sango biloko bazonga. Maloba na mboko no Élysée. Omoni nazwa. Oui. Soki na kozwa yo nde zwa soko enveloppe oyo pesa nga tata. Biso bangala tolobaka ezaki dimbo. Bon, moi c'est quoi piège? Na yebi mundo kona binote. Bidimbu. Na kidimbu. Na lobi na konto na bino. Ezaki dimbu biso bangala tolobaka bongo. Oliso, ah? Bino siko bolobaka eloko te. Ngala lobi na place na bino. Elembo. Ah, ngala lobi na place na bino. Bino pesa ngala velo bolobaki te. Bon pesa ngala verre. Bon que la verre moko. Merci. Na yebite yo mto yebi goya mobali na. Na yebite. Alangwaka. To asa muta sukali. Nga na yebite yo mto yebi. Mais lokola yango na masanga yango. Papa Telemi. Oui, je vous en prie, yo meli a propicié papa amen. Omoni banda na banda yi nzonzi. Natangaki komba mobali. Pourquoi natangaki te? Officiellement nayebi ete. Nayebaki officieusement. Siko officiellement nayebi ke bokilo na ngeza nani Landry. Yana napesi bino sika bofanda. Nayebi te. Biso bato tobala kala. Ezalaka te okokanga lupango. Ola kisa mwasi baka fiançailles. Biso pa na biso na tango na biso tobala ezalaka te. Na tango na bino tango mosusu ezali. Soki ezali bo préféré yaki yango. Soki papa za na baki olatisi mwasi na yo ya fiançailles. Donc natiki siko makambo epai na bino babali. Soki C'est le problème. À perturber. Tinha foto na kinywa, fuga
seul pas que vous allez secret. Pas la fiançaille. Ça mon gars. Je suis à des familles. La famille. Camarades. Pas comme cinéma. Ça m'a dit vidéo sur internet. T'as parti au fou comme chaque samedi sur internet. Merci. Namoni mwana na ngai Élysée na bokilo na ngai Landry fozwa code na sepeli azali sema makasi toyebanaki te me bana basangisi biso lokola bana basangisi biso ya ngai mikolo nyonso nakopesaka etoli bino mpe ya mobali mikolo nyonso bopesaka etoli nzela oyo bakoti eza nzela mabe te nzela ekomaka mabe soki bolingo eza susu te mais soki bolingo ezali lisolo na mobali ezali oyo omoni mabe oyebisi mobali oyo omoni mabe oyebisi mwasi nde bolingo ekomaka desene nde esika oyo moto azwaka courage ya koloba nazwi mwasi sikoyo ya vi na ngai to nazwi mobali ya vi na ngai bolingo nalingi napesa toli sikoyo eza complémentarité base kompletaka Élysée okokana nyonso tout te Landry yo mpe okokana nyonso tout te eteni ya Landry oyo ya kozanga Élysée yo il faut complétaka yango eteni ya Élysée oyo ekobanda ozangaka Landry il faut complétaka ngai oyo okomplétaka yango c'est ça ce qui est très important lokola boyebisaki ngai na ebandeli boyaki bosala makambo nyonso e boyebisaki ngai likambo ya facture nalingi tokende nango tokende molai te po tozwa ntango mingi te nalingi nabenga tata mwasi parce que lokola osi bokomaki courrier nakokomplike ndotono bateke non makambo ya facture nayebaki te mpo natangaki courrier seki funga nazala nde prêt mpo na kopesa bino yango bo oyo nyonso esengeli mpe bosala bosali tata mwasi facture oyo ozwaki wana oyo tosalaki na noko memela biso yango toraisonne tozobalisa mwana tokomi yango oyo normalement nakokaki kopesa bino facture oyo na voix oyo courrier eyelaki mais lokola famille esangani moyenda tindango so na voix oyo courrier eyelaki eza te parce que biso nyonso si tomonani soki ezali ke tomonanaki te nalingi kopesa nzela oyo bino botindelaki courrier na ngai nazongisa na nzela wana mais lokola esi tokutani boye tomonani moyenda nazongisa yango kuna eza te facture oyo tokomaki yango na noko kota tata na kota mama eza facture oyo okoboma bato te eza facture oyo ozala fin du monde te eza facture oyo napesi bino mpo bokokisa makambo oyo bible eloba l'homme qui ira il s'attachera à sa femme les deux deviendront une seule chair facture yango oyo napesi bino facture mais nyonso eza awa boza na libre choix ya kodiscute yango merci facture yango oyo napesi évoluer ya mingi tokuti mosika biso bapapa balakisa biso ntango mwana azowuta na ndako wakende koteka mosolo na zando wakende kosomba to eloko topesaka toli avant akende no awuta na zando bongo nde tokopesa toli mais olobaka ata matoi ezokola me elekaka butu te tozali na ene ya libota na biso ezeka nayebisaki biso mopaya aza te biso toza bana tata moko mama aza te voilà frère ya libota ye noko ya mokolo ezali biso tolandi bandeko na biso na basima
Azana Libika. Déjà, il s'est mouillé au Bibiso. Franchement, il y a mini Makasi. On a connu ce peu. Na mingi ya kolobate eza esengo mingi na mokolo lelo ndenge tokutani toyebanaki te toye koyebana oyo bamona ngai bayebi oyo bamona nga te bayebi nga te bamoni nga lelo mais conseil na ngai nalingi napesa na bana landri omoni mikanda tokomaki lelo tozwi réponse yango soki tose déplace mosika tala bakilometre tosali toya awa moto akotisi biso na ndako nani yo ngai yawa tokoti awa tokomi moto mutu moko lelo oyo tosali makambo sini tosengi facture bapesi biso facture tozwi tolingi toumela te o batongo bazwaka facture basala 2 ans tomonaka suivi te tolingi bongo te ntango bapesi biso lokumu respect biso mpe po tozongisela bango mwana bango respect wana nde bayeki biso yo ozali mwana biso toboyi un jour ya koloba noko elize su te nalingi ye su te nazwi Christine nalingi koyoka likambo wana te kolakisa ngai elize naboyoyela ngai Christine elize naboyi oya o noko papa ngai nalingi sulande te nazwi nanga Clément nga moto ayaka na yo Clément te moto alakisaka ngai yo landri mwana nga nakanisi mokolo alakisaka ngai yo nayambaka yo malamu tosoli malamu tole kitoko tosola bien naboyi nayoka noko papa Clément moko yalia nalingi te po biso tokei na biso yangoyo oyanga biso donc tokohonore yango ndenge papa lekalabi eya likambo ya danger te soko bokodiskute todiskute soko tomoni tokoki na biso tokodiskute na biso te pourkui tokodiskute te tokoki na biso kaka tata mosa ya nde kotrouble biso te nayebi bokodiskute te naleli bino fort bino boabana na biso bosangisi biso nalingi mpe bocontinue vi na bino malamu tala biso na bamama na bino tofanda malamu oya ndako tante ndenge nini mama ndenge nini omoni elengi ya libala yango wana toboyi oyelanga Christine naboyi mpe tozoyelanga Clément donc oyo nayaki nango ya koloba na bino na conseil na nga yango wana amen toyokani Les enfants, faut suivre mon exemple. Bientôt 50 ans de mariage. Mwasi na yo pe alinga pe biso kama hapo kilo na malembe te na somo comme je suis voilà on est belé là on est beaucoup là il y a des mamas kulutu maman leki il y a des tata mwasi ah oui aussi aussi faut aimer les tata mwasi de deux côtés voilà ya noko ndenga lobi noko mokolo ndenga lobi ngapi napesa mwana nga mwasi conseil na nina loba eza mokie kozwa biso ntango molai te 30 secondes seulement ou 1 minute Élysée famille bakoti na ndako na nga lelo nayebaki bango te
avant nayeba bango yo yebaki bango déjà avanga nalingi te lobby oya koyebisa ngai famille on a koti baza bandoki otango memeli nga bango awa oyebisa nga likambo kindoki te nalingi te famille oyo koti loyebisa nga mama bokilo alinga nga te parce que tango lingi oye kolakisa nga mobali na yo obetela nga liswa mama bokilo te nazoyoka mama bokilo ndenge azoloba na esengo nyonso na motema mais eloko moko na koyebisa yo libala oyo ebandi to eza fondement nango eza yesu te libala nekendaka mosika soki toli tatanga na kopesa yo ezali soki osambelaka continue na kosambelaka oyo nyonso bokozanga ngo lelo melobi bokozanga moto aza pourvoyer eza nga tata na yo te eza noko te eza nzambe osa nyonso bino bokozala nango na couple na bino moto aza capable ya kopesa bino yango eza ka nzambe eza ni nga tata ni noko ni tata mwasi ni tata leki moto akopesa bino yango eza nzambe kila oyo koluka nzambe ka moto akopesa bino mpona kosukisa ozala bomoko yango ememaka bénédiction na kati ya foyer ozala mwasi oyo aza na complicité na mobali oyo nakoki koloba yango wana nzambe apambola bino nakosukisa merci na nyonso oyo elekeli biso awawa bouti mosika toyebaki ke tokoyamba bapaya na ndako na biso tobongisaki mpe biloko ya kolia nalingi tobandaki koloba tolobi mingi bomeli kaka mai mpe na libumu esalaka mwa mpasi nalingi table eza déjà servi comme ça todégage biloko oyo comme ça babokilo na ngai balia merci nasukisi wana nakozela se mokolo yoko ya ire lelo na baninga tokei mboka mopayawa zamba ebale sobe tokokatisa tokimine samba ya parasi amotema na ngai ya mawa yaka ye amotema na ngai ya mawa lilima yombe amotema na ngai ya mawa songa ye nakokaka na nga kolinga lisusu te natikala kotuna mawa na yo nakoma na nga kaka boye kimokoti kitoko toye Chamakoye mawananga ala miraye mayombe boholi moraya moye salemara se boye na kolela kabita tibetelise kimokote sala yoso papa
bolingo okolinga mosusu aboya basi Stéphane Bonchaye bapasi nakoma bolole na mokili ya se nakoma izole na mokili mpona bozoba tongo butu moi poko na kole baina lebi mote bapasi nakoma bolole na mokili ya se Lima yombe témoin nalela China biso témoin nalela Libise les mots témoin nalela Isaka pasi na mai nalela Jala seta na mai nalela o babile kayore Aina le bimo te papasi nakoma bolole na mokili ya se nakoma izole na mokili mpona bososo tongo butu moi pokwa na kole nalela mere eguru yo temoin nalela efe motole enge j'ignore temoin nalela melai otose cheka temoin nalela la boye na témoin nalela j'ignorais amour témoin nalela babilaga yara témoin nalela c'est un témoin nalela aina lebi bote mapasi nakoma bolole na mokili ya se nakoma izole na mokili mpona bososo tongo butu moi pokwa na kole nalela yo makuta nareguru nalela yo otise njoku nalela yo lili mayonnaise nalela yo lili mayonnaise nalela yo nareguru nalela yo babile kayare nalela yo chibala boye nalela yo Isaac Sambasi nalela yo naleli Un, deux, trois, c'est parti. Bonsoir, c'est Epilissa, on va le vivre c'est le direct de Parigo. Tout ça, on a fiancé ma copine, Élisée Pekombe, moi la Batouanzambe, moi la Mamouranga. On dit, bah, la kaka, on ne sait jamais, la kaka, il y a un temps pour tout. Il y a un temps, il y a Sakana, temps, il y a Bima, temps, il y a Bala, temps, il y a Kobota. Donc maintenant, c'est le temps de mariage. Donc, on a en direct de Parigo. Na bartaka tout ça dans mon système à boire été donc les a plaisir pour Nanga d'abord parce que c'est ma copine, c'est ma soeur, donc ma cousine. Nous avons ma case parce que nayebi vraiment tout mon geste moi bien et ça lui a vraiment bien. On souhaitait bonne chance la chérie na biso donc ma passe ma bénédiction donc pas avancer pas qu'il maintenant tambola la terrain mobimba na boyo ka vie ya moko ba conseil moko concernant Élisée Pekombe na Landry donc tout na mutu moko ayebisa biso eloko nini ya malamu oyo au souhaiter ba allez balancer lino image toleka bonsoir tout le monde est venu à la fiançaille ya copine Vino Élisée Pekombe kombo nani Yanel Boumou automatique bébé acoustique ah ouais ça juste okoyi ko malamu okoyi ko yebisa Élisée na Landry
ya malamu eza na miswete bango babonheur baumela bakende liboso babota bana basimandenge toboyi molimo ya kokama telemeli yango oyo eza nécessaire ya oswete bango eza kaka keti bonheur bonsoir ma soeur kombono nani tomoni yo na fiançaille Elise aza nani bana Elise aza copine aza concert nini ya malamu okoswete Elise na Landry na caméra ya ebino image ya malamu merci beaucoup. Bonsoir copine. Non. Bonsoir Tantine. Ouais, Tantine, t'as bon maman ya Elise. Tata quoi? Papa de Bélé. Tako bengisa ngati ponga to bengisa de mono ya putara mama. Mama bengisa kete. Ngale la bengisi batu nyonso bazala bazonia bazomela. Oko souhaité Elise na Landry nini oyo moni atonke mama conseil oko pesa bango na ona devis na bango oyo nde ba bango. On fait ça conseil sur na Landry. Mon fils chéri. Et puis que c'est pas facile. Pas les autres il y a qui c'est qui est de la ngandumbe. Déjà des obeti pas olo et que les ti na suka na ngo. Donc on ne se voya mbongeni ndaboke. C'est so beto ça de soutenir. Zambeka asunga Malandry asunga bino makasa pesa makopi to koma ti les ça to koma voilà pembe. Donc pesa conseil na moi na ngai ti et ma fille chérie, c'est que tata t'aime beaucoup non? Chérie. Et bien des toto là qui comme ça, je bâtis sa maison. Hein? Dans le bas milité, félicitations ma fille. Au sein de l'Engimo, ma catonnière, n'a pas charge de fou. Ma fille à moi. Dans la mbala bata repas, on va battre mon latte à honorer. Bisous ma fille chérie. N'a pas l'on a roulé battre cadeau n'a pas ça aussi. Mais tout cela m'a privé. Bisous maman, courage. Allez, merci beaucoup Tantine. Balancez le micro na biso je tombe. Tantine dans des abonnés na bande belé ba bala te na ebité donc kokande ni na bana ba bala pimisa mo to bala viandela to bala Renata to bala na bande belé ba zo mika zo bala donc na ebité donc kokakute do ya mzambe kasi na bana ba tele wa amen copine de Lix cameraman na solo ya papa umene allez balobi na monyo Elise ça n'est pas non. Oui, Elise conseil nini une femme parce qu'elle souhaiter ma bonne chance, allez, et puis l'image de l'eau. Bonsoir papa Ignace. Bonsoir maman. Il y a c'est pas dans papa Ignace bien bandana makolo ti matana yo président Kambelalia Emporio. Tara bonheur Tara papa Ignace. Donc tous un plaisir. Ignace n'a pas goûté à mon c'est pour ma casse. Copine, ça va? Tu vas bien? Tu dis quoi tata Elise? Oui. Fais bisous à tata Elise. D'accord, bisous. Dis tata Elise, je t'aime beaucoup. Mais tata Elise, viens. Ah ouais, elle a dit qu'elle.
vas-y. Pekombe balobi ye moko mutu asangisi biso awa. Micro na yo, micro. Balobi Élysée asangisi biso awa. Wana posana awa tata Élysée. Ah c'est elle ma copine. Mwana mama biso. Donc yende mutu asangisi biso awa. Yende mutu avandisi biso awa na kati esika oyo. Donc soki omoni bato ebele boye, c'est grâce à elle. Donc ye na papa Landry nde basangisi biso na esika oyo. Tata Élysée. esemoni oza nango ndomona bato ebele boye baye barespecte mpe invitation na yo baye esemoni oza bato balingaka yo ça c'est un plaisir de faire souvent et je suis très contente ça va au nyonso merci vraiment namoni ke bolinganga kaka na baloba te bolinganga mpe non seulement là vous nous rattrapez à ça merci beaucoup bisous anglais ah tu vas parler en anglais ah bonsoir ah moi je connais pas l'anglais vas-y je parle pas l'anglais moi ah ouais je parle pas l'anglais moi je parle français ah on le va là on le va anglais mais Elisa au Kaningala tiens akoyoka ngo lelo Vraiment, I'm very happy that you guys came. We came here with our family and I'm very happy. I hope the marriage is a big success. Congratulations to you. Congratulations to you. We are happy. Maintenant français. Mais moi je parle pas l'anglais moi. Je parle pas l'anglais hein. Le week-end vraiment je suis Félicitations. C'est difficile vraiment de se féliciter. Mais tu félicitations. Dis félicitations. Félicitations. C'est bon. Mika. Vas-y, clé. Mais parle l'anglais. Dis à Élysée. Mika. Babel. Tu crois? I say hi as en français, tu peux parler. Ça fait longtemps que je parle pas ça. Ah ouais, moi je peux dire quoi à ta Élysée là. Tukulu bango lelo. Vas-y. Et puis clôturer. Bon, c'était moi, votre humble servante Epimissamou, en direct de www.banzasangoyakongo, restez branchés sur www.banzasangoyakongo et d'une image. Les lions de la presse. Les lions de la presse en plus. Le festival des lions de la presse nous sont montés. Les lions de la presse nous sont montés. Restez branchés, soudés, collés.